bayemisake tozali na kote ya bamongala tope na basidi ubangi kasi tozali na ville province ya Kinshasa ezopesa pasi pe mawa awa na komini ya Makala realite ekomi nango tomituni soki bakonzi ya la police bazoyeba to pe bazoyeba te bandako nyonso bomoni vidi boye vidi polele vedir bafami moko bakimi na bango na komini ya Makala quartier oyo mobimba ekomi inhabité mpona nini bakuluna batie force vedir baimpose loi ndako moko na moko ezalaki victime epai ya bakuluna tellement mikolo nyonso butu moi bazoopere bazokata bazosokisa bazobotola mpe bazoboma ezalaki population babimi nda bozomona bamemi bacongélateur boye bamemi baradio bamemi bavalise vedir bato babimi na bango bandako balobi totiki na biso bandako yango sécurité ekoti makasi donc bazulu bazosala menace moko ya kosakana te botala bato ndenge basundoli bandako donc basundoli bandako na niveau moko ya kosakana te po awa ekomi lokola guerre ya Russie na Ukraine ti bozomona bandako awa bato baza lisusu te bato babimi basundoli na bakolo mapango basundoli bamapango na bango donc awa na Makala précisément na avenue bawumbu pene ya Kimangiste insécurité eza vraiment makasi donc soto koti na komi na Makala yebake bakartier mosusu bato bazalaka te ta ndenge bato bazokindi ta ndenge bazomema bavalise tala oyo bato congélateur bazoyeba te bake batata mwasi oza vimba teke to mpe bake banoko bazalaka na livulu oyo nyonso elakisi ke komini ya Makala ezali na insécurité ya makasi mpo basi baimpose loi yango tozomituna oyo ezosena ke bagarde républicaine bakita baya kosécurize to mpe baye FARDC baya lisusu koto oyo to mpe ndenge nini mpo neti bana kuluna batie loi meme likolo la police population na pasi eya nini bakonzi bosata moloko boya normal te Makala esila alors bandeko na ngai na ye mpona koyebisa bino ke soki yo ovote Félix Tshisekedi c'est que oza na kindoki. Je suis clair, mon travail est d'interpeller ceux qui gouvernent. Ceux qui d'interpeller pas seulement ceux qui gouvernent, mais la population aussi. Ceux qui ont voté Félix Tshisekedi, c'est que oza na kindoki, soit oza zoba. Ngaza musala nzambe naza obligé ya kozala juste. Et en plus, je suis toujours du côté des personnes vulnérables. Je suis clair. Donc, yo olinganga te tampi. Parce que, oyo insécurité tozomona, eza na capitale na Kinshasa. Alors, soki insécurité oyo, eza na capitale na Kinshasa. Et à plus forte raison, sikoyo na Est. Nazana ba image mususu na zwaka, nako lakisa mote. Mais si on a l'accès 2-3 fois à YouTube, on a un parce que si on a l'accès à notre téléphone, si on a l'amuki, na senga na nzambe kebe takanote. Na zalaka na ba message. Donc si on a un truc boma. Mais tant on a aussi sa kaka, na on fait ba message sur et tondi. Bandeko, il faut reconnaître que Tshilombo depuis sa naissance, cet homme n'a jamais travaillé. Asimba jamais biki pour assigner et le mot que présence na musala. Donc batouana tango bazu bateye parce qu'il n'a pas gagné aux urnes. Batouana tango bazu bateye bayebi bateye pourquoi? Yango no mona bazo bengaye tata bindimandima. Parce que ayebi le côté tan États-Unis akekuna ministre avandi mutazo solola yi a telemi net observateur. Allo bande ko ngai. C'est pour cela, bino batu oyo bozakuna, bokine na vote, il faut qu'on yebisa la population. Population, aza informé. Télévision, est dans beaucoup occupation. La police, est dans beaucoup occupation. FARDC, est dans beaucoup occupation. Donc, et loko moko oyo yo biso ba congolais tozana yango, ezate. Donc, Tshilombo azo contrôler rien, azo gérer rien, sauf ba voyage, na ba détournement ya mbongo.
tala bamiyi bakangi na nini na Kasai kuna pardon oyo ba dénoncer oyo bakimi na bambongo bakokanga bango te parce que justice eza na maboko ya baluba. Est-ce que bino boza sûr que bayibi mbongo obi bazwa yango bayibi bozwa bogarde yango? Est-ce que bayibi sino ke bayibi? Alo bandeko soki vraiment pour l'instant na recommandé bino mutu voter te mais na lobby soki o voter Tshilombo ozana ndoki soit ozana ignorance parce que biloko bozomona oyo bozomona insécurité na makala tout ça un vrai Congolais à 100% biloko ne kozala te un mois biloko ne sili mais toza kozwa ba président oyo baza 100% Congolais basate. Tobandi na Mobutu. Tokiti na Kabila, tokiti na Tshilombo. Mutu aza 100% Congolais azate. Tokende kutu na 100% te, une goutte du sang Congolais. O wana sur la tangi, ata mutu kwa zana yete. C'est vrai que Congolais alingi vérité te, Congolais alingi tribaliste, na lokuta. Voilà, il est au Congolais alingi angwana. Mais nga loko na prêche la vérité na ko lokuta te. Nga sona yebso ke moto aza Congolais te. Pour na ko linga te na péché. Sona yebso ke moto aza Congolais te. Yo ko lo bananga ndenge so lingi. Parce que na yebi ke yo yebite oza ignorant. Mais Congolais aza Congolais te. Parce que na ko tshela bino nini bisele les conseiller ya Tshilombo. Boyoka ozo bima na mnoko ya conseiller ya Tshilombo. Boyoka ngo bien ba corps Tshilombo signa. Oyo conseiller na ye o balba ke bisele le sayer rwandais, vrai conseiller na ye. Boyoka nini azoloba. OK. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le alors, bandeko, bakatiamo. Boyoki ndambu, bakatiamo. Ye alki porteur ya message on a pas auprès de président Kagame. Talo a proposition Tshilombo salaki. Oyo biselele, ba Congolais ba finga kaye, azali envoyé ya Kagame. Conseiller direct ya Tshilombo. Azo reconnaître oyo yazo lo bakuna oyo yazo signé. Est-ce que yo ce que tu Tshilombo boye? Est-ce que on a Tshilombo azala mini ya kozala président de la République? Yo moka boye, soyons sincères. Mais Tshilombo ba yoko déjà que face à 10 ans. Bazo sala nanu ndeni ba ko distraire peuple. Tshilombo ayaki on a pas sala 10 ans pour ba opposant pas comme fatigué. Tant ba comme fatigué, ba occupa ba récupérer mboko na bango. C'est pour cela la Ipsa Kibino. Tina 2033 RDC vous la liberté. Tshilombo tango azu pouvoir. Boyo nga bien. Balobine clairement ozu pouvoir. Mais comme kako toucher armée. Comme kate so ngide to zona mabe. Comme ko toucher armée. Comme kako toucher finance. Ministère de l'économie. Justice. Télévision. Ministère de l'Intérieur. Assemblée. Na Sénat. Biloko wana. Même si on moni Tshilombo asali assemblée kocha moluba na likolo. Moluba wana ya kota na alliance. Biloko na tangeli bino. Ya wana bomonaka. Est-ce que biso so taka Rwanda?
est-ce que biso soto menace Rwanda soki armée wana ezalaka ya biso Rwanda zo attaquer biso awa biso ke toki on to attaquer ye a Okima mais la armée eza ya biso te et que y a côté na ba deal andimi akose le remonter soki Tshilombo se déplacer akokutana Kagame na ba Angola ou bien pas wapi bazo kendila makambo guerre te parce que négociation kozala te parce que signer bazo kendila oteki ndenge nini ozwi ndenge nini par na ngai eza nini par na bino eza nini eloko bazo kutana ka yangwana bazo kutana te po basilisa guerre non likambo ya guerre bayoka na yango déjà avant na banzi bayoki biselele obo uto yoka oyoyo bakongole babenke Rwandais ye conseiller na direct yeyo donc ndeko tozona mutu moko na présidence oyo aye ko sukisa makambo Mobutu abandaka ekoti na Joseph Kabila ye aye ko sukisa yango nde parce que bani lelo te Mobutu a travaillé 32 ans comme esclave de Belge Zambali Bisano ba Belge comme esclave ya ba occidentaux 32 ans taba moni bani ko comprendre place on andi ba bibale to asuna besoin hote taba moni ki bani ko comprendre abi to asuna besoin hote yango na boyoka ka Mobutu alobi na bino ke après moi c'est le délige. Il y a ceux qui ne comprennent pas ce langage. Ils comprennent en moté. Mobutu abimisa kama ya misu amoni ndenga teki Congo ndenga nyoko du peuple congolais a besoin d'un soit tamkete. Atamuke a besoin d'un soutien. Ba kosi d'abord boma armée na yo, continue armée ate, guerre de 80 jours. Biso to ko intervenir to sili sango et de toute façon guerre biso to ya avec zoba atiki armée. Talande ba ko koti la biso na bana mike banda Rwanda bazo ya mbango ti na Kinshasa résistance yate mais tala nani kuna oyo abane ko se prétendre que yali ki makasi ya trop abane ko to ba doute siko passer 400 ba auto kufa donc ba militaire oyo bazo combattre ba yeba tactique koleka oyo ya ye yaza na force na biloko likolo menacer makambo changer voilà biso soto ina armée nde bato wana bakotaka te bato oyo bakimisa ye Mobutu soki biso ina armée ndi bapesana bakota te fotela bato ngo bekobundisa Mobutu mpe bakimisi ye bato amarke nini alelaki pamba te alobaki après moi c'est le délige yango aloba ndeko donc soki Tshilombo parce que nabaki na koyebisa bino nani akoleka tango na omona candidat ya FCC mais faut koyeba ke Tshilombo pe aza ya FCC parce que cash yaza aza ya IDPST aza ya cash aza ya FCC donc pouvoir oyo to bandela oyo to kendila na 2023 2024 et ko uta na FCC bonzo ba vidéo danga on a zolo blaming politique chaka ba numéro nango garda ngo de côté comme ça na banzi okoyeba na lobinini nini bibi na munoko ngai bisablo pa pambate na lukila bino kamwa deal moko boye ya Tshilombo na zwa on a chrétien mi bakati yango boyoka. Là je dis nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui son parti, sa coalition, son regroupement pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, ben, suite à cette expérience, lui, des Belges en ont choisi d'aller seul ou avec X ou Y autre regroupement, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de lui. Bandeko boyoki boyebi pa vidéo yoto bimila en alternance boyebi alternance c'est nini alobi bien 10 ans boyoki bien 10 ans ba on travaille ensemble 10 ans
Après 10 ans, alternance. Donc, bango bako récupérer ce pouvoir na bango. Donc, il faut bolandaka oso bimana minoko, na munoko surtout à Mutoyo. Et que Mutoyo, faut y bango kaza Mutoyo ma paye à Kosakanate, neti Etienne Tshisekedi. Comme tout Moulouba. Donc, yé, pona yé, etaliété. Batu oyo bakoko bongisa kananga na Kasai na Mbushimai te banda mokile banda. Ay bongo lelo bakosa eloko ni. Hein? Ebela mbongo na Mobutu, baluba bato sala mingi na Mobutu. Baluba kananga banini donc batetela ba Kasai. Bango tu bato Kasai wana muto abongisi kananga na Mbushimai ezate ozu batetela soki banani susu baluba kananga ya Mbushimai bango mutu mbula nyonso bango mutu alaka popularité bango mutu alaka ebele na kati ya gouvernement mais tala mboka ngone eza salité et même salité wana ya mono te ina kisasa siko eza passe bandi kuna ngai donc vraiment ceux qui mutu alinga voter Tshilombo parce que na moni baluba mso bandi ko discuter bandi ko boya déjà donc et vous allez maramingi Toyoka Mukelu Susu Oyo, Naïbité Sukeza M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes. C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route, donc c'est une tyrannie. Voilà. Nabazi bandeko, bozo yoka, tozo tikabinote, bozo yoka kakaka. Kongo sosola kimbangu pwete kimia epesa melayo. Kwa makimbura tukumisa tona boloko pe andimiliwa mabeni ni toma kolo asala kikati na mokili Kongo sosola ozali mboka ya bilaka Kongo Kongo sosola kimbangu. Alors bino leo kumisaka na kimbangu bokumisaka Lumumba muyibi. Voilà, faut qu'on a pas saboyé. Mundela imposé mais comme ça Lumumba alors que Lumumba na makoma indépendance a été. Bakanga est jamais pour na Congo. Bakanga est pour ki muyibi. Mais toi ba yebisa no vérité a yabote. Ah mais bino za peuple ndenge. Na moni mkongo moko azo ba vérité ka ngonga na lobaka. Alobi mais pourquoi histoire bo bebi sa yango? Dati ni bakanga Lumumba pour na makoma Congo. Lumumba bakanga makoma Congo nini? Ayiba na poste. Ayiko yiba na polar na compagnie Masanga bakangiye deux fois mais bakangani na Congo te lumo bakanga Congo te comme preuve ba mindele te mto abomaye batu mwendo asala de mois na présidence atindi ba boma baluba yao balongola ke mosala mais comment histoire bo changer ngo ba imposer bino akufi na 61 pona abima héros na 66 atako to saka sopa héros abimaka kan atako to réfléchir saka te balobi na biso ale bozoyer so balobika héros ale bo sepeli ale kuna bazo nyonga bino baza ba sopa baza ba tribaliste bibisa ekaka héros beaucoup bisaka ye abana ba kobosa na nyonso histoire va changer. Merci. Vous avez suivi là Augustin Kabouya. Kabouya dans le Kassai, il dit Kassaïens, enrôlez-vous au sein des FARDC pour protéger le pouvoir de votre frère. Nous devons protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi, notre frère. Parce que si aujourd'hui ce pouvoir-là se perd, vous allez voir. Voilà là où M. Tshisekedi est en train d'amener la... Quand je vous dis ici que Tshisekedi est un tribaliste, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons pas eu un président qui prêche le tribalisme. Nous n'avons pas connu la montée du tribalisme comme avec M. Tshisekedi. Kabouya ne dit pas aux Kassaïens qu'est-ce que leur frère a fait aux Kassaï pour que les Kassaïens puissent mouiller le maillot pour Kassaï, pour Félix. Lui, Kabouya, mes chers frères,
Avant 2018, Kabouya, sa profession, c'était Kadhafi, vendeur de carburant dans des bidons. Il vendait des carburants dans des bidons. Mais regardez, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, même les Kosinaye na Libandinaye Ngengi, Libandi à Kabouya Ngengi, et comme le rôle à Sani Ambele, Kabouya construit des grandes maisons aujourd'hui. Il roule avec des gros véhicules. Mais chez lui, au Kasaï, il n'y a rien. Lui, Kabouya, peut-il dire au Kasaïen, quand il demande au Kasaïen, on doit protéger le pouvoir de notre frère, des tribalistes, des incompétents. Kasaïen posait la question à Kabouya. Avant le pouvoir, Kabouya était ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi la transformation que Kabouya a subie dans sa vie, M. Tshisekedi ne l'a pas fait subir chez nous au Kasaï? Pour qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne avec un discours tribaliste, c'est le pouvoir de votre frère. Un frère qui n'a même pas une maison de chambre et salon chez nous au Kasaï. Je lance un appel pathétique aux Kasaïens. En 2023, vous devez tous vous lever, voter contre M. Tshisekedi. Moutouficha Bundu, comme on dit. Batou Bazalaki a Kassaïen aux pouvoir. Un Kassaïen médiocre a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les Kassaïens pleurent. Je vous le rappelle, ce n'est pas la première fois que je dis. Ne suivez pas les bruits de cet ancien Kadhafi de Kabouya. Ne suivez pas Kabouya. Augustin Kabouya. Un président médiocre. Kabouya, qui peut-il vous dire, vous Kassaïens, vous allez revoter votre frère parce que la Miba est debout aujourd'hui? Parce que Tshisekedi a fini la chute Katende. Tshisekedi a construit combien d'écoles chez nous au Kasaï? Tshisekedi a construit combien de kilomètres de route chez nous au Kasaï? Tshisekedi a-t-il réparé l'aéroport de Bipemba, l'aéroport de Kananga? Il est allé faire des aventures, soi-disant il a lancé la route Kalamambouji à Kananga. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas commencé. Il escroque son propre peuple. Il nous a pris l'argent avec RAM. Il nous a pris l'argent avec les 100 jours. Si nous cédons aux sirènes, si nous cédons au bruit de M. Kabouya avec son tribalisme, les Kassaïens seront le plus grand perdant. Ne suivons pas Kabouya. Kassaïens, nous devons rejeter Tshisekedi. Il nous a foutu la honte. C'est un enfant indigne que les Kassaï doivent vomir. Nous battons campagne contre ces fils indignes du Kasaï. Ces fils indignes ne méritent pas un autre mandat. Un fils indigne. Bandeko. Baluba. Bafinga Mobutu na ndenge moko. Bamusuba ola na abwa na bino akinte. Bafinga Mobutu na ndenge moko. Mais osakana te. Mobutu c'est un voleur. Mobutu mwana makangu. Mobutu moyibi. Mobutu tribaliste. Mobutu dictateur sanguinaire. Mobutu a bomimboka. Mobutu a détruit le pays. Mobutu. Bissoté sont dans le pouvoir. Mobutu a tali bango alobi. Mokolo mozo moluba président. Bo souhaité amote. Bo souhaité amote. Bandeko. Na évité ce qu'on a bien. Na ba na bino que toutefois on veut détruire notre pays. On va prendre quelque part un Kassaïen pour ne pas dire tout simplement un Moluba. Tamulo Mumba, il était considéré barbare. Pour combattre à Bako, Bako monsieur évolué dans le Mabé. À quelque combattre à Bako. Alors, il faut akende et pas Kwame Nkrumah na Ghana. Entre-temps, Cardinal Malula, naba Belge catholique, basali parti na ye, Mouvement National Catholique. Si vite pas ko changer go, Mouvement National Congolais, bonne idée. Et c'est le Mouvement National Catholique. Maintenant, c'est là qu'il y a un catholique belge na Abbé Malula. Alors, lorsque le monde est parti chez Kwame Nkrumah, à Zongi, là où il était, considéré qu'il était, il n'était pas considéré. Humilié. Tant voyez à comprendre avant Aluka Kassavubu na Bako, va comprendre que oyo aza suya bisoté. Alors, pour na ko kabola parti wana politique ba pesa ki lumumba na ba catholique.
bakina ko zwa nani bako zwa Albert Kalonji pour ba diviser parti wana donc balingi ko bebisa baki ko luka nani kaka na kasai bako zwa Albert Kalonji ale a divisé parti wana Lumumba a mélancolie. Voilà pourquoi Lumumba a tenu ba ministre ba Lumumba ba Luba, mais à cause de Albert Kalonji. Et fait de compte qu'Albert Kalonji a kimi a kofana sur la Luxembourg so wapi pa yokufila. Voilà histoire. Voilà histoire. Alors, pona ba Belge mboka na biso ekufa. Tango bazi Mobutu balongoli évoluer batie un barbare balukila ke barbare mususu barbare wana nani Etienne Tshisekedi boa boma mboka siko ba mbale. Alors sikoyo pona ko détruire pays na biso bakoma ngona suka baluki nani baluki Kasaye dibona ndaka histoire. Lumumba tango ninga oboma bango alobai ke ils sont des traîtres. Lumumba abi baza ba traître. Comment biso to la partie moko penza makasi mais ba ko boma onka pona ba ko zo Albert Kalonji. Albert Kalonji nani Muluba Mbujimai. Ndeko episa nga passe tango nazomona yoza congolais mais histoire mboka na oyebi no ngote olingi pe ko yeba yango te par pona ki tribaliste mais ça ma mingi ndeko ngai. Makamu nyonso ya mboka na biso bana passer na Kini biso ba Kinois oyo to vana na Kini to bana olanda papa ya bako parce que po yeba histoire ya mboka oyo biso fo luka batu ya bako bako yebisa yo soko tuli tata ya bako pona nito mona passe boy ako yebisa nini discours la Lumumba mais yo sikoyo ozaki na mboka oyebite oyoki Lumumba azoloba pona colère ndenge kasaba fandaki na babodwe olobi Lumumba no ba bien est-ce que discours wana ezaki l'importance. Est-ce que discours wana est-ce qu'il y a une importance? Boyo kayamo pour ko sakana rebelles discours les obétama to se besoin indépendance na biso. En plus avec des traites bon discours wana egna mais yo dikulo zeni na mboka oyebi loko mkote ozo na discours on dirait egna ba avantage na biso. OK discours wana yango e boma biso na ninga osakana te. Ba papa ba Congo ya ba bako tant to comme na 80 tuni mais pas si nyonso to monde uti wa biso discours ya Lumumba. Papa nyonso mu Congo eloko biso discours ya Lumumba. Ale bino lobi héros. Di toza mutu moko te. Toza mutu moko te. Ah nzambe na ngai ça passe. Nazo ba pona za congolais à 100%. Ezo sala nga pasi ndenge pezo sala ba congolais ebele il y a 100%. Ce sont les Sekula qui sont les amis de Tshisekedi qui pillent la République actuellement. Moutabandiko détourné à partir il y a 1 million, 2 millions, 10, 53 millions. Lelo Moutouana za libre. Lelo totali Fidje Chimanga za libanda. Totali ba Marcelin Bilumba za libanda. Totali Yemoko Tshisekedi aza kokanga mata za libanda pour na dossier RAM. Nous avons affaire à des Sekula. Les cadeaux, les plus beaux cadeaux que Tshisekedi a accepté d'offrir au peuple congolais na Otokobenga 2023, c'est le détournement du Kasaï. Les gens que Tshisekedi avait appelés Machia Moumeno, ce sont ces mêmes gens-là. Notre malheur s'appelle M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, c'est une maladie qu'il faut donner les médicaments adéquats pour pouvoir guérir la République. Et puis, nous avons la famille Tshisekedi. Alio Maramboye Kendeleza Yangote. Trop, c'est trop. Malio Maramboye Kende Tokosilana. Tout le monde a sanctionné, il faut sanctionner comme on a eu M. Tshisekedi. Nous avons balé à Kolandela, comme on a eu Mosso. 100 jours. Chile Gelou. Construction à l'université. Vous voyez ceux qui ont un photomate, mais quand on va escroquer mon université, n'a pas la université. Mais bon, moi, il y a une variabilité stade de Martiwana. Tire l'eau. Sauf que le stade de Martiwana, au jour d'aujourd'hui, le régime Tshisekedi est le symbole du détournement national. Tshisekedi a eu les élections à Sango. Natangu yango toko benga le petit dictateur M. Kabila. Pour l'enrôlement, il y a 3 mois. Parfois, il y a 15 jours de prolongation. Pour il y a 23 mois. Et puis Kabila, il est lourd.
to la population équité to matika mais pas continuer à roulement au 30 jours et puis na bakati ya lolenge nini auto ko bengango bakati démoniaque satanique ya ba fantôme. Je vous dis, Maman Joël, tous en awa, quand il m'avait organisé les élections les plus médiocres que la République n'a jamais connues. Canada Tialelo. N'a habité, tu sais que Jamona qui a un état mbila. To a mataka boya bukimbila kiti. Non. Mboso c'est un pion fabriqué à Zalawana pour des missions XY. Mais en termes de leadership, Mboso représente pas, il représente rien. Tout le quoi Willy Bakonga. Si je quitte Joseph Kabila, j'arrête avec la politique. Et les lois a commis chantre à Tshisekedi. Et c'est une génération qu'il faut le plus vite possible lapider même. Ils ne sont pas des modèles. Je vous informe. Mboso alimente les dossiers importants sur la nationalité. Des bosons en session, c'est le premier dossier pour aligner. Vous mettez à main sur la bande quitter. Moutouassali, 4 ans, plus de 4 ans à pouvoir. On peut s'habiller sur la bandit quand on a maman. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mais au-delà de la chaussure, il y a Batal au Boni, combien? Ma montre, il y a Batal au Boni. Au salut, ma voyage, combien? Au écoute, c'est la République, combien? Aya awa lobi bana kikole umoni wana simbio za fungole ya komini ya seli ndenge na keba pe une semaine c'est là où kozonga ndenge ezalaka une année ya ngoi une année moto ebité soki fungola efunga na ba voyage sur le l'état walio makambo ekende en tout cas il faut aussi la kaka bandeko en tout cas merci beaucoup nasuki wana nazana likamususu ya kobakisa te soki oyoki omoni ozwi video oyo na osenga na yo opanza yango okabola mpona baninga mosusu mpe bamona sino te eza mawa mingi. La radio Okapi, c'est une radio de la propagande diabolique. Cette radio onisienne travaille pour le Rwandais. Éditorial et radio Okapi nyonso lobelaka côté moko est na comprendre la spécialité à radio anate et lobelaka est. C'est pourquoi même beaucoup mon attend Kabila en voulant contourner cette réalité. Il y a imposition et aura radio Okapi. C'est comme ça qu'il a mis l'argent pour créer Top Congo. Puisque Top Congo en général, puisque tant Christian Aouti Bruxelles avec la décompte a démissionné la radio panique de Bruxelles. Il est venu avec quelques matériels à dire que radio est en place avec une capacité, une insuffisance et un moyen financier. Ainsi,